1 700 000 doses il y a vaccin contre Covid-19 et comme qui na Kinshasa depuis semaine passée pour la République démocratique du Congo. Kasi selon bakondi ya santé vaccin oyo batu bakozwa yango eza ba personnel ya santé c'est-à-dire ba oyo bazali ko soigner nan ba malade oyo bazali atteint na Covid-19 pe ba personne il y a troisième âge ba koko na biso oyo tozana bango na bandaku to pe ba oyo bazali na ba homme de vieillard. Kasi selon ba oyo ba bandaki déjà vaccination ndeti na Europe déjà milelo ebandi alors que bango kutu d'abord ba vivra bien bazana ba conditions ya bien ba soins de santé pe système de santé na bango ezali très évolué mais bazali ko connaître déjà ba cas de décès ndeti na document oyo bozomona toza awa na Europe précisément na Norvège awa journaliste oyo azako expliquer que 33 personnes il y a plus de 80 ans bakufaki kaka après avoir kozwa vaccin contre Covid-19 ba autorité norvégienne kutu bango mokonde ba signalaki baka oyo nyonso bakufaki 6 jours après injection ya première dose mais alors que batu oyo nyonso bazalaki négatif na Covid-19 et ce qui wana te na Union européenne ba enregistré 71 décès ya batu oyo bakufaki lisusu juste kaka après kozwa vaccin oyo na Suède 13 personnes bakufaki na Danemark 11 na Allemagne 10 bango nyonso bazalaki kaka ba personne ya troisième âge pe lisusu na France 5 personnes nde bakufaki juste kaka après vaccin yango pe kasi misusu oyo bazwaki yango ndeti ba essai clinique kasi ya sikoyo nde ezalaki ba personne âgée te mais ba jeune ya kokamo ezali ke misusu kati na bango oyo bazwaki ba vaccin yango bazalaki déformé na elongi ndenge ozali komona na image oyo ndeti paralysie moko boye nyonso oyo ezotinda biso to réfléchir bien surtout awa na Afrique avant to pesa batu vaccin en soi eza mabete ko protéger population mais lisusu il faut savoir bien gérer ba effet secondaire ya ba vaccin oyo to yebike ba koko bazali plus vulnérable na ba attaque ya ba maladie ya ndenge na ndenge po bazali susu na ba anticorps ya makasi to pe ya bien te nini etindi biso to salela bino réflexion oyo ezali interpellation na bakondi pour la prise en charge en cas ya ba effet secondaire na batu nyonso oyo bakozwa vaccin oyo pona poto baza mieux équipé côté ba hôpitaux mais ba cas ya décès ezali donc été ya biso surtout na ba oyo bandimi ko faire vacciner ba koko na bango to kozwa ba vaccin wana bango moko to boyi ekomandeti awa na Russie ndenge bozali komona na video oyo armée ye moko akomaki ko kota na bandaku na makasi pona koluka ko vacciner ba koko ya batu ba koko mingi ba kimaki na ba homme de vieillard bazongi na ba famille na bango mais botala awa policier ninga so kota zo buka porte a koti a ziolo boko na makasi a chubi tonga sadi to lingi biloko boye koma na Kinshasa te na yango tozali ko interpeller na ba konti ba continuer ko sala ba recherche pona ko yeba soki ba effet secondaire e kolanda te après avoir ba koko na biso kozwa ba vaccin oyo pe ya ko kama lisusu ezali ke test ya vaccin ya Covid-19 ango ezali $40 kasi vaccin ango ofele bomona wapi Kinshasa et l'équipe partout